et bino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ayo panja sango ya Congo et bino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yoko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fort. Panda sango bilili toujours derrière la caméra et dit nos images pendant sanga Congo babi la balance na kati micro on ça toujours musa nanga babi avis du public cours de grand babi trop fois mo bodi masuk mo bala mande fa pembe to moni de José de Londres à na kati Paris parce que na City Zik à na métro Hoche aye ko soutenir bana Victoria pour ya Victorien to aye na ka ko passer ba soirée na Paris. Bonsoir ya José. Bonsoir maman Langai. Ça va? Très bien. Tout le monde a la soirée à Victoria, qu'on soutenir les Victoriens, tout le monde a un passage à Paris. C'est bien, moni tant que déjà tant opposé bongo, c'est déjà réponse. Surtout ça avocat et avié. Donc tant on vit à Zalaki, et Zalaki était notre soirée pembe na flatterie moroboé, tout na mascarade, tout là qui pena petit avié, au pena no azalate. Yango tozola kisa bolingo wana ezate ke no batu musune bayaka na bomo ya muto yena netika soka zate donc ngapena na la ki vie ya makila donc yango événement tout o ya kombo ya ve ozala soki possibilité soki nzamba permettre na ba no ratakate yango moni na tangu na yoki ke eza deuxième événement ya vie na yena sangana na ba master ezala wato continuer o le laver quoi. Donc nous avons pour soutenir Victoria. Ouais. Merci beaucoup José. José, une question, une dernière question. Conseil nous qu'on peut na Victoria parce que tu as dit que batika la panza na ba kabwana. Ndé bango baza toujours le lot. Qu'on peut savoir un conseil ni. Vraiment conseil ça moi pas c'est pour surtout na mboko ya poto tozali. Na habitation na ko loba na bango nini mais on na ko loba na bango ba yebi ndenge via za ke ko zala na biso. Encadrement au via za ko zala nango soki le combat avec Koufi. Et ça la moi passe battu baroseka mais idéologie bango bazui en tout cas na moni batutu ba Yves Chum ba Chifade ba Zoebela ba Gejo ba Mulos Kanto na moni Jani Mangoyo do batu belé na ba viena biso ya kala en tout cas tous les Victoriens venant en tout cas longoni merci place Bali et puis longoni na maman na biso Florence venant donc tozana na mutema na bato tout ba luka Victoria na musika tous ensemble donc conseil bien exact mais bango ba ebi donc ba tous en dette morale au photo foot à viwan à sale bela mais ma bato belle tala moni mutum so la liwan vem ta mema emikili azaro la ne boina kin mais via sale ga ka la boina poto on comprend donc ma via sala to ko bosa na Haïti donc na uti Suisse pour na kombo a na yi donc na ebité na ozanga ba mo via sala trop na ba via ba donc so bena ba artiste musicien to ko tsabna katikati o via mema na ba pire petit kaka na compte loko te via yana ba asenga rien mais ça te donc via na bolamu mo zana moni kombone tilelo ezo continuer ka bolamu ne zo landa e do yango ba artiste tout za la bien na batu po bolamu na yo ata yo te bana no ba ko bénéficier kana ngo plus tard yango quoi. Merci beaucoup José, mot de la fin. Monika ndenge côté événement aux moi c'est que batu musu ba approcher na ba ndenge moko boye mais oyebi na ba oyela te zala bien na marque que ya idéologie respect na ba yaya respect na ba ligue respect na ba master pour o sauvegarder pe boulot na yo donc oyebi esprit batu biso ba artiste batu belé ba ela biso esprit mobile quand ça zo linga yo mais alinga ya ko nuire yo donc faut za maele quoi beauté na yo batela ngoko
Merci beaucoup Naël José, c'est tellement gentil. Mot de la fin, lobby ni ma dédicace à Batuna. Vraiment na lingi batutu ba victorien tout aux ensemble bana ngola bana kin bana poto le trois kolobeza te na pesika ka mama cc na ba massa tu ya Suisse ba massa tu ya Paris ba massa tu ya li donc Ibrahim Kalemba na grand monde Pichuchi Tuka président d'amour à ma Christine Venanga Titi les Valois, naebi que non, tous ensemble pour un grand victorien, Tony Kisema, maman c'est belé tous en abango PAWA, petit nangai 2 minutes, moni batika anga petit na événement tout va soutenir nangai, tant que tu n'as à Paris toi kana bango, maman c'est ya yebi place à Ali et puis petit nanga tremblement Didier Masuki kutu ya parler donc depuis naebi sio Edino kutu donc qui a gagné batutu. Didier Masuki et Nadine Masuki, tous ensemble. Mère Senga, cheval sans tache, il y a parlé. Donc, il y a Zoro Mabiala. Batutu quoi donc, tous ensemble. Vraiment, donc, nous sommes en train de mais ça va. Merci beaucoup, Naël José, c'est tellement gentil. La balance dans 4 micro. Sylvie Gabea, il y a Didier Gassongo. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup Naël José, babi la balançoire à cause de José jour mususu pour na ba émission na pena suki na ana clôturer tozoko bakaka babi edino image kota tina katizo babilili saka na ba image babi la balançoire la fille qui dérange sans oublier Sylvie Tika maman na Jean-Sylvie et Marvi, sans oublier Claudette Bolo contre Madi Claudette Megan, sans oublier ma sœur propre Judith Sebo maman na Souleymane Aïcha na Kata Lyon. Merci à tout à l'heure. Edino image toko mona sitoyo Panza sango ya Congo ayo Panza sango ya Congo edino image Panza sitoyo Panza sango ya Congo émission kitoko yoko talama Panza sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyaso sima nango 999 Panza sango ya Congo edino image Panza sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino image, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source, edino image papa, edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond.